eloko oyo bandeko babengi adoption ezali ko adopter mwana oyo basombi na ba procédure pe akoti na libota oyo bayambie na baboti oyo bazanga mabota. Et voilà réalité oyo komi ko frapper ba couple belé. Problème ya adoption ya bana. Et voilà bato moindo bakoma komesana na yango. Pona kozanga mabota. Pona kozela tango molaye komi pasi. Voilà suka nango ba misusu bandima adoption. Awa bandeko to bandi première saison ya film na biso. C'est reparti tolobi mwana ya adoption première partie. Film kitoko sepelisa yo esiko zali. Landa toujours na matadi maison chrétien ezali kolo ya ngomba ya Cabral. Référence ya ba film nyonso oyo za kolanda. Et voilà merci na attention particulière awa to bandi film na biso elongo. Masolongo de salaka wapi? Il était une fois. Tomona na balabala moko. Oh, nakata nzela bilanga. Tata moko asimba kama nduki. Sima za chasseur. Po o ezaka ke kotele ba chasseur. He. Aza kotale bwele na kanisa aza kotale bwele. Na manduki azo malembe. Esika za koya totala bwe batomi bale ba kokata matiti. Batomi bale na bilanga yepe kuna za koya. Ekenge atali agangi. Hey! Makamni zo salamao. Oh. Malembe makamni bozo sala wa bino batoyo. Nakacha mabeloyo. Limpisa biso. Papa onuma mtalobito yoko katele mabele. Atini bila wakate mabele. Nakacha bilanga na ngai. Chief. Esa bongo te chief. Ozomona bien. Tose deja musala makasi. Permete biso to sala yafu te biso mbongo tobika. Ichi onuma atindi biso soka futi biso ko za malamu. Alobito to katele matiti na bilanga. Papa, yangala toye. Énergie ne soto bandi ko sala bana tongo. Kaka siko to tika vraiment. Depuis ka bino bato botwa, bino banani. Nani yango bozolo bela wana? Atindi bino awa. Nani yango wana asopesa mitindo awa? Nalobi soko na kangimi sona fongoli. Bo longo bobunga. Boli moi. Est-ce que nazolo bana batu? Coup de feu. Abengana batu mibale bazaki okata bilanga. Bandeko lisole bandi mabe. Azui calibre 12. Likambo nini oyo? Baso tanga komba moto moko atindi bato mibale. Coup de feu lisusu. Nani yango onuma? Akomi nani? Oh! Azolo bela moto moko. Moto atindi bato oyo. Ayebi ngai te to ndenge nini? Tango bato ba moni boye. Menace pamba. Potambango balobi ichi onuma. Esika batinda kibango. Moto oyo akamwe. Ichi esa papa dike. Alobi nini? Abengani biso. Apesi biso instruction lobi jamais totia makolo. Tokata sou matiti te. Alobi de tali biso soki to tie tali biso. Yangana to moni moite to bimi. Nebete moninga nanga soka suki wapi? Dike aye ko peshe bino bosa musana bilanga na ngai. Telema. Yo telema. Kenana ndabu. Na pokwa zela. Na bongo sela bino mbongo na bino boya kozwa. Bato mibale bazolo ba mabele ya bango. Oya lobeza yaye. Mosusu kuna pa lobi eza yaye. Kolo mabele nde nandi lisolo bandi. Moto tinda ki mosala yeyo abandi kotelengana. Ndenge nini? Ngai natinda bato yo dike. Opesi ordre bato bakota te na mabele oyo. Bon? Zela ngai. Nako yanga moko. Yango na mboka. Mabele za richesse o baselaka bajete. Sakana na makambo mosusu mena likamba mabele. Mbano. Aye awa. Chifo numaye. Dike. Nene pesi au courage vraiment yo. Olobi na batu nanga na tini na mosala kuna babima. Basa te. Depuis quand courage osu wapi? Onuma. Comment nanga ngwana? Yangwana vraiment. Yo okoti pe na lopango nanga na ba manière oyo. Olingi batu nyonso siko ba yoka keyozo ganga. Yoka. Eza lopango mwana yo ya yote onuma.
tala oyo eza ndako ya dike wana esika ngai navandi awa ndako na ngai olingo loba nini etongama na ngai na mwana na ngai to na mutu nyonso oyo nayebi eza ndako ya dike répondre ngai nanu olobi nini nini yango loso olobela ngai wana kwasa olobi nini ngai naye naye na monduki ya bachasser kobengana bato oh oui nayaki na calibre penza bayoki ngai onoma nasala mosusu na ndako nasala mosusu na ndako awo tala oyo nakobimisa mbala oyo eza ya automatique soki namekobimisa yango okokima sikoyo yoka ngai malamu nayebisa yo tala nakimisi bango nalobi na bango bayesu te nakebisi bango nalobi bien basala yo mosala kuna te ezala mbala suka otinda bato kuna na kati ya mabele wana mokolo mpe yo kotia makolo na yo kuna kotaka na mabele wana okomona nini nakosala yo oyoki ngai sikoyo baluka mpe zonga bima lupango na ngai soki na bimi awa te yo kosala nini baluka na malembe zonga bima soki na boyi yo kosala nini dike nazotuna yo yoka ngai nalobelo balomba ya mibale te tala oyebi lokola 1000 pattes atondi makolo ebele balobi teke ye nde akomi nyama oyo akobangisaka bato nyonso yeba ete eloko oyo tata ayebi te boma ye eloko wana mpe koboma mwana onuma keba onuma nalobi kaka na maloba keba nzoka balamukaka mabe mokolo yango mokolo mabele nani nazoyeba te filme bandi na matata mpe na koswana entre onuma na dike likama mabele bato baswani finalement totuna depuis quand ye apekisi moninga depuis quand moninga aboyi kondima moninga voilà esikali toyeba histoire nini ebatami na mabele oyo voilà soko yebi ke richesse na yo eza mabele okodefendre yango ntina suka moko azokosa mpo bakosa jamais na raison bango mibale sima babundi baswani jamais oyo azokosa nani fala ozala wati oyebi afali nabima kuta eloko bandakala na maboko na nga azwa ata moko kaka ta na makolo oyo chief dike masolo ebandi likambo na mabele esili te bandeko tomona na kati ya ville bato wana bavanda na kati ya ville bamure bazangi te esika bakendaka bapromenade mpo bamure bayebi ke basaison bolingo yango oyo awa il était une fois mwana mwasi babenga Cindy na mobali na ye masolo ya bien na Roland bandeko tozalaka te ntongo babandaka me toyo kokutaka masolo se yindi bolingo awa grave voilà elengi ya kolobaka je t'aime elengi ya kolobaka Romeo na Juliette penza bakutani elisolo bandeko awa basourire ebele kolia komela ba excursion ba sortie bolingo eza koloba na misala ya nzala pete Cindy azwi bashwa na ye penza asali na mobali oyo pamba te po mobali yango penza zolakisa ndenge balovaka mwana mobali pe alobi ke na se retrouver banda na sala shwa na Cindy et voilà époque bolingo yango ezosala bien voilà tobandi bongo filme na biso mwana ya adoption première saison couple moko bandeko esika bazokende okomela mai na tonga bisika bakotambola ndeko kobwaka lisu okotala esika bakobeta masolo na posa bolingo et voilà bazana bango pe belé na mokili oyo ba réussir ko sala bolingo oyo bambana kozela me makambo tozomona wa ebongeli ka bango penza bangwana bakendaki voilà batu bayebi ko lever bazo sala ba démonstration ya oyo bango bayebi ndenge kaka ezalaka nzungu na nzungu na mufinuku na yango voilà tomona mwasi abonga na mobali poli nzanza libonga nde na langi esindi
plaisir esengo alobi kitoko ya bolingo oyo ezanga lipasa. Et voilà toujours na tango nyonso nayebi boza ebele bolingaka kaka masolo ya bandimbola avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche ni correction, zéro faute. Et plaisir à trop nazana esengo ya koyeba bafane nyonso oyo penza babikisaka masolo ya Didier Parfait te sika bozali nzambe apambola bino. Awa toboseli pete lisolo ezali yoka bampaka ya mboko oyo mbote na bino ekomi bampaka basiege bakata likambo. Awa lelo tosangani to examiner makambo oyo bafundi na likambo ya mabele oyo ete discussion entre Itie Onuma na ndeko na ye na libota moko Chief Dike mais papa na biso Dike lobela biso makambo esalamaki bino bapaka mbote na bino mbote boso lisusu mbote ya lokumu likambo te toyambi mbote